Nalinaka na biso ya lelo tokolobela milulu bana ba ekolo Congo démocratique baye bazalaka awa na ekolo Amerika bazali kosala mpona kosenga bitumba bisila na monyele ya mboka na bango. Mpona yango tokobenga moko na bana ba ekolo Congo démocratique oyo azali na milulu yango Junior Bompeti oyo akambaka lingomba ya baye bapesaka maboko na Donald Trump azali président ya Congolese for Trump. Mbote mwana mboka Junior Bompeti. Mbote mwana mboka Edi Sango. Isiko bozali na milulu awa na Washington DC bozosala penza nini? Lelo toye kotelema kopesa sango bandeko oyo ezokoleka koboma oyo ezali na mboka na biso na parti nango ya est na Goma oyo ba mama bana bazali banda baza kopie baza koboma baza ba terroriste toye kotelemisa mbongo na biso na solidarité na bandeko na biso ba papa na ba mama na biso pour que États-Unis awa nde za hyperpuissance awa nde passe ba décision zwaka ba stopper d'abord ba stopper oyo leka na Congo la première étape yango wana mais to tcha elike na biso za 100% te za biso mo nde ba congolais nde to telemi po mboka na biso échanger biso toyo kosenga kaka soutien na bango mais elike na biso ya munene za biso moko bana mboka. Bozo sala nini penza lelo nini bozo sala bokobanda wapi bokende wapi bosala nini na milulu wana bozo sala awa na Washington DC? Toza na marche lelo tokutani d'abord awa na ambassade na consulat na biso ya RDC place biso tokutana pe tokobanda marche na biso milulu na Washington na ambassade ya Rwanda tosisi na ambassade ya Rwanda to dénoncer wana to longo toke na State Department to longo na State Department toke na Capitol na Congrès pona to manifester to tika memo na biso to longo wana pe toke na National Mall pona bapaya nyonso te mokili bamona oyo ezokoleka na Congo génocide. Kasi bolobi bokodepose memo bokutana na baike na otuna motuna liboso penza na bakonzi ya ekolo Amerika bino bozozela nini penza nasikisi eloko tozokozela respect ya démocratie po bango bazali bato balobaka mpona démocratie baza koboma na Congo bawa koboma bamama baza koboma bana tosengi bango d'abord ba use na influence na bango mpona bastopper d'abord guerre oyo ezoleka na Congo et puis bazala na partenariat na biso ba diaspora ya États-Unis ya Congo awa na États-Unis pour que biso moko tosimba makambo oyo kende liboso tosengi bango te baya kokufa mpona biso moko bana Congo bakongomani nyonso totelemi pour que tokenda makambo esila tolingi koloba ete biso Congo toza pays mboka ya kimia tolingi moto nyonso soki na Congo a respecter avant na biso na kimia koboma te koyina te yaka kovanda na kimia et puis bomengo o nzamba apesi biso eza mpona bakongolais et puis mpona bato nyonso bakoya na kimia nyonso alors tolingi tosilisa makilo ezotanga na mboka na biso bana Congo na mokili mobimba totelemi po tosilisa likambo yango elongo na tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi tosoutenir ye na ngonga oyo toye awa te mpona kosoutenir mutu mais toye awa mpona mboka na biso échanger. Merci papa. Yo awa toza na Washington DC kasi yo zalaka na eta nini? Ngai nazalaka na Dallas na Texas donc na longwe na ye awa mpona kotia maboko na bandeko mosusu bauti na Washington bauti na New York bauti na Connecticut bauti na Kentucky baza awa pour que tosangisa maboko toloba non na makambo ezoleka na mboka na biso. Olobi pe bokende na ambassade bozokende na ambassade ya Rwanda kuna pe bopesa memo bopesa mokanda ya bosenga kuna bosenga nini bozosenga nini exactement? Kuna toza zeloko kosenga pa na bango tokopesa bango message batika balongwa na maboko na bango na Congo balongwa na Congo toza na problème na bango te baza ba voisin na biso éternel tolingi kimia batika kokota pa na biso eza ba Rwandais nyonso te ezali groupe moko ya batu oyo baza dirigé par Kagame c'est pas tous les Rwandais to vana na ba Rwandais to tanga na bango pe bazo souffrir tolingi ke batika bitumba oyo so Kagame leki ekokele biso problème na peuple rwandais alors tolingi bandeko na biso ba Rwandais o bazali contre Kagame bazala na biso longo pour que tosilisa makambo na mbala moko.
bosisa makambo ngo mbala moko meza mbala na mbala presque mbula nyonso bon mbala oyo bitumba ye mais ata bitumba ezalaki te matata ezalaki quand même bacongolais basala bamarche ebele ata na Washington DC mpona kosenga mbala oyo mpenza nini ezali na bokeseni nini bosali po te bayoka mpenza mongongo na bino mpe bazwa mikano mpo ata ministre ya mambia bapaya ya ekolo Congo démocratique mikolo lobi eleki alobaki na Union européenne ete bazoloba mais bazopesa bitumbu te bazosala eloko te bino sikoyo eloko nini bosali ya différence po te awa mpe bazwa mikano badoba kaka te. Papa, eloko ya mwa ya kokoso ou faiblesse na biso ezalaka bacongolais nyonso tu tosalaka totiaka yango na polele toyeba ke tozala na bainfiltre tozala na banguna alors topesa bamosala na bango facile parce que bastratégie na biso nyonso totiaka yango polele tokoki koloba nyonso tu te oyo toye kosala marche mpona public eza na biloko oyo tokosala yango na se ya mai ndenge papa na biso Honoré Ngwanda mandaki koloba eza na biloko tokosala na se ya mai pour changer makambo tobosana te ke toza na administration ya sika ya barépublicain oyo toza na mwa fenêtre moko soki tosaisir yango bien soki baautorité na biso na Congo basoutenir biso badiaspora surtout bacongolais américain oyo baza na droit de vote awa parce que bakonzi ya mboka oyo bakoyokela bacongolais américain koleka ke koyokela même bandeko bakonzi ya biso na Congo kuna parce que baza baélecteur awa donc toza na bastratégie oyo tokosala na se ya mai oyo tokocontinue donc tokoki koloba nyonso tu te en public. Yo kutu oza mpenza moto akambakali ngomba wana Congolese for Trump to mpe bana ya Congo démocratique mpona Trump ozali mpenza pembeni ya bayingula matari motu nazotuna namoni bato na bikolo diaspora bana kolo Congo démocratique oyo baza bisika na bisika batomboki mais awa siko bino bosala nini exactement d'abord bambwana tozoka ezali ya bapolisier bazo encadre bino ouais toza na bapolisier toza na bandeko donc parce que faut tozala sécuriser toyebi ke bangunda bazali toza na sécuriser bana Congo nyonso tu baroya toye na kimia tozonga na kimia toza na mboka mibeko kobuka te kopanza te mais toye kotombola mongongo na biso oyo eza garantie na constitution ya mboka oyo na First Amendment. Bongo bana ya diaspora basala nini na ekolo Congo mpona ekolo Congo démocratique? Non, bana diaspora papa biso nde tovivaka tovivi awa na États-Unis tosengi bana Congo bana diaspora nyonso tu bakomela ba sénateur na bango ba congressmen na bango bazala ba démocrate bazala ba républicain parce que bana na biso ba mama na biso bandoko na biso bazokufa na Congo tosengi bana diaspora nyonso tu tala na zip code na yo représentative na yo congressman na yo sénateur na yo komela ye mokanda benga ye ozoleka na Congo senga ba sanction contre Rwanda pour azoko violer intégrité territoriale ya mboka na biso azako piller ko yiwa ba minerais pona ba compagnie internationale donc bana Congo nyonso tout place ozali zoa 5 minutes benga congressman na yo benga sénateur na yo pour dénoncer ce qui se passe au Congo c'est na ngonde tokumema changement na mboka na biso et puis biloko mosusu ndenge na lobi toyei kosala te mais déjà wana congolais nyonso tokoki kosala yango kasi lobi bosali marche bino lelo mais kasi lobi esengeli mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na Paul Kagame bakutana na Dar es Salaam mpona koluka kimia bino bozozela nini mpona yango na bokuse mpenza na bokuse eloko ya liboso tozozela ke bitumba esila masase kata kobeta bamama bazonga na kimia batika pillage batika koviole kokoma bana kotia bana libanda eloko ya liboso tosengi bango yango wana soki influence wana esalaki masase etika kobeta mais ya mibale ya motuya ezali ekouta lobiko na biso ekouta mpona biso moko bana ya Congo mopaya moko ta kondima kokufa mpona Congo eza na biso moko bana bamama basi bapapa ya Congo bilenge partout ozali nde tokobunda mpe tokosopa makila na biso mpona Congo wana bapere na biso ya indépendance batikelaki biso Congo biso mpe tobunda todéveloppe mpo totika mpe mpona bana na biso na bakoko na biso Congo ya sika Congo ya lokumu Congo ya Mobutu Congo ya Lumumba malamu mingi ezalaki mwana mboka Junior Bompeti akambaka lingomba Congolese for Trump bana ekolo Congo démocratique mpona Donald Trump na milulu bana ya ekolo Congo démocratique bazali kosala awa na Washington DC nguma mokonzi ya ekolo Amerika matondo mingi Junior Bompeti na matondo mingi ndekwedi merci.